na santé ba gouvernaka mboka na makilate ba condoléance wa nzambe asambisa bango asambisa ngana nzambe asambisa ngana moto pesa moto mbote te c'est l'hôpital à peuple bobosani colis à peuple bosali yango te Galates 6 verset 5 c'est que l'homme rase mille moissonnera bonne ko ça ba dit mami vone bazo ko sa peuple les de la pouvoir les de l'opposition ils trompent la population miandabu nzokwa kisasa. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle-ci, il y a Mikolo, yo baza sérieux, baza sir na makambazo, ba pesa le kutate za ba vérité. Koko na te, koko na rumbate. Ezaka site moko. Image ya Congo. Coin et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne Yvonne Niandabu. Il y aura un combo. Donc, bah, comment nous sommes sur les arroseurs, il y a un beau centimètre, bah, au finga. Mais oui, et ça m'a plaisir, il y a encore un site, nous découvrir la merveille dans la carte. Donc, benga sur le numéro, on a biso wana, on reçoit information nyos. Ce que tout on a net, on reçoit un numéro, on a biso 00 243 89 51 11 999 numéro, et on a un numéro moko 4. Merci cher internaute, merci na ba internaute ya mokili mobimba ba oba sepela na la patronne na zongeli sous micro lelo pour nous ça la plaisir na ba abonné au bazo bakisama chaque jour na image à Congo ba baza fidèle na ba émission to la rabino toujours parce que micro avec Yvonne c'est toujours la vérité lelo sous to zongeli coin du curieux au to za la kabiso moroté parce que ça émission il y a curiosité au to linga toujours ko kende quelque part ou soit être avec quelqu'un na yende to ko ça la curiosité la biso par rapport à tellement to koko lobela. Merci na base Alicia za si ma caméra bébé bouchwa maman zo lemba msalate en tout cas msalate zongeli. Maintenant on a invité na biso to ça la plaisir vraiment lelo ya représenter bino biso moro lelo non biso mo to représenter invité na biso prophète John Ngefa. Ça qui bonjour dans la communauté prophète Bonnet. Malamu maman nzambe apambola yo malgré nazaki na problème petit frère na auto père de petit frère na ngai kaka na mobulu ya masasi yo tanga yo masasi kiki azongi arrêt cardiaque et puis akufaki tokundaki ye alors nazaki pe na 2 semaines na pesi merci mingi na ba muke na mona bato balingaka biso mingi te parce que moto wana azwi likambo hein vraiment bana poto penza et vous avez des condoléances dans mes condoléances. Vous avez des routines mbongo na ibité mbongo pe or et l'argent appartient à Dieu. Tout dans monde banga to routine mbongo mes condoléances na mbongo te. Ezali esuta la kolinga mutu na passe net sengo za malamu. Ata moi merci no pesa mes condoléances et ça nga bien. Mais nzambe atira biso tête na saki musala na kundaki esilaki. Alors tout na musala te parce que la vie continue. Tozongi le lo pona musala tozongi na musala. Peut-être côté msuyo vanda côté msuyo kenda oyokela wa. Tes petits frères na ngai côté msunde. Mais ça c'est bête qui s'est mobimba. Boni maman Yvonne. Oh, ça c'est bête qui s'est mobimba. Trouble ça qui mais bambo babimi na bitumba. Banya ba telemi. Nga ça qui émission plein, mais ça c'est so bête plein les ça. La sauce bambo bazo attaque. Hein? Banya moi aussi likate pour nani. So ki mukone ya zoli ate. Miku azo pesa ite. Moi comme na méchante. Oh, boni mami bo. Ai bo vanda ba koto mama ça c'est on appelle la kumla côté ba bazwenga nyonso nga. Caméra bloko to ekenda ki côté na kinozo image van tuzaki na ba triomphal hein. Les côtés mambo ça. Est-ce que yo triomphal ebi na nobi ngiringiri. Oyebi bumbu selembao eza wapi? Banda mula sikine eza wapi? Eza centre te. Bango to bakena direction wapi? On a parlé du peuple te. N'est-ce que pas que ça et pas que ça na mula. Et pas quand kakapenda bato basilini na mula moi nzambe oya zana likona se ozoboma bato innocent makila wana ekoganga liboso na nzambe oyebi makila abele eganga ki liboso ya nzambe abele était seul mais makila oyo otomone événement oyo ate ba gouvernaka na santé ba gouvernaka mboka na makila te ba gouvernaka mboka na esengo na boboto na bolingo mais gouverner avec beaucoup de sang dans votre dos okola la pongite. Na bateau nyonso bala zinga zinga ba olela pongité parce que bateau na ba kufi na ko biso mama Yvonne moi je suis un prophète soki nzamba sali yo 80 ans kokufa soki 80 ans soki kufi akotinda ba menga ange de mort Apollo akozwa esprit na après 3 jours
wana molimo na yo evandi kaka ndenge okufi batio meme na morgue yango esprit na yo ekomata kaka likolo ya tolo na yo meme boza 500 chaque esprit ezaka na tolo ya moto esprit ya moto ezali lokola moto ye moko azali mais ekomaka mokuse boye alors après 3 jours soki bamiso na morgue après 3 jours te ange wana koya akamati esprit na yo alaki kopitisa yango na lieu de repos mpona kozela enlèvement église mpe kozela mpona jugement nzambe mais ntango yo okufi na 30 ans 25 ans mais esprit wana nzela kozwa yango te ntango basi kokunda esprit yango eza na cimetière ebandi kotambola koyengayenga yango bakomolobaka baza kolakela moto soki motakomi yo landa oui baesprit wana ekolanda parce que ezali kaka wana eza esika ekobombama te ekolanda yo mais ntango apolo azwi yo aki kobomba na lieu de repos parce que pourquoi ozala wana nini age nzambe apesa kokufa ekoki te. Alors nous avons besoin de soins esprit, quand on a âge de paix complet, donc on coupe dans 65 ans. So on coupe, nous avons protesté l'esprit à pour la yatena, lieu de repos qu'on a effectivement. Mais si on coupe dans 60 ans, on coupe dans 35 ans, l'esprit n'a rien à voir avec ce que cimetière là. La maman la coupe par la calenda, on a dit que oui, on a dit parce que l'esprit n'a rien, et les alliés n'a lieu de repos, et d'autres qui est là. Bakufana bazoba na. Oyoki maso ko mopiele. Te bakufi na bozoba penda te. Droit yango tozolo babo mama Yvonne. Droit il faut te baka droit. Il faut droit ya marche na mboka na biso ezali. Ezali loi constitutionnelle PS4 yango. Motango bazo sala marche na bango. Et puis ba chef ya parti politique na bango oyo ba opposant. Na la ce sont opposants sur le terrain. Ce sont les ombrouillés. Ils cherchent toujours leur intérêt. Intérêt à peu présent. Bobima, Tokene, moi na kufaki wa. Moi na songolo na kufaki wa. Mon côté. Opposant na kufaki wa. Mon côté. Ma bête a vimaki, a joué parce que balanda qui attend la yango, mais ba même pas lutter. Alors tant le droit les aïe va tambour. Ceux qui va piller quitter. Pourquoi piller? Pourquoi piller? Vous avez droit na bilo constitutionnel. Bango balinga te bakotambola na bango balinga te bakotambola na bango balinga basa même élection 5 ans bakotambola na bango mais pouvoir bakeye koyete mais quand le peuple confité sur bango te kondima bango te pourquoi les gens bango moko bazumi be ko loi contre pas personne be ko président ko ça mandat de fois et si que le train à peu près 37 jours pendant 60 quelques jours pour un mandat présidentiel pourquoi avant là se préparer à quitter babali la constitution biloko na bango opposant ko la bazanga mayele parce que moi je connais les opposants du Congo moi la moko position kufi wana te il faut pas éduquer ba peuple tant que vous na marche na bino bot boyi baté bo piété au contraire ils ont pillé ils ont volé et nous condamnons de tels actes et ça bien été malgré le bazanga qui la loi la bango constitutionnelle ou e ko marcher na bango pourquoi ko piller mboka ko zo sa mboka na sima soki kabila kei matata po ya kei babi kimuta la kei ba okene na bango mais bateke biso mboka mobutu akende ka triso sa de mati mobutu akende ka triso ibarash linga mobutu akende ka trika biloko bien est-ce que mobutu akende ka yango te to so to bebe sangi de star to bebe si inga to be eto kusuka na za passe na biso ozomona c'est que nous condamnons vers les opposants bazalana babisa ba bango mate malamu basala katana plake de katana et puis des pouvoirs même bango ba piaki mais basaki pourquoi mort d'homme. Mais mon temps a danger de l'albossor, mon toit télémi, à la force supérieure. Il y a aussi présenté quoi danger pendant. Quel danger ça a été pour miner tout le monde en bango. Mais police est spécialisée pour d'ailleurs bateau va ça il va police. Parce que on se va dire si le bateau bozo pour ma bango il va diriger banane. Hein? Même opposition, moi je suis pas sûr d'opposition. Je suis pas sûr de pouvoir. Au moins, il y a des témoignages comme on a qui viennent de oui, Koufi. Pour Namboka alors, et là, on a cadre de sacrifice, mais ça n'a pas de coquille. Par le biboy, il crie d'une voix forte. Moussa Bete, ah, Nzambe, na monaki. Na moi, il soldat a pu apprendre à Gino pour Bomanga. Ce qui passe, c'est l'équipe. Bato Baromi Sengaliwa. Batouana, il crie d'une voix forte. Après 6, verset 10, en disant jusqu'à quand maître, tardait-il à venger si notre sang innocent, si les habitants de la terre, hein, makila ou innocent, ou salimbe baté lo komokote, et bana Congo, mboka ya Congo, lobi bako diriger na banane. L'opposition est battu na batu bako ma bango. Lobi bako doit pouvoir, parce que au moins ne bako na dialogue yo. Souka na ngo bako kabola pouvoir. Bakena na Afrique du Sud, souka na bango ka opposa wana bako kabola ka pouvoir.
Barotal l'intérêt peuple, bazo cause à peuple, ils ont le pouvoir, ils ont l'opposition, ils trompent la population. Peuple fungwa mamisu. Biso to basa nzambe, nazali ni mon pouvoir ni mon opposition. Je suis église au milieu du village. C'est que moi je réclame la paix au Congo. C'est que moi Dieu réclame au Congo, makile tanga lisusu te, makile zo tanga mikolo nyonso. Ya mama mbule zo betate. Mino me fachete mbule zo betate. Pourquoi makile tonde pas en Nzambe, makile belle les qui bosu en Nzambe, qui a millions de personnes, pourquoi tuer les Congolais? Pourquoi bino popoza bozo tinda bana na bino tinda bango na poto, basi na bino na poto, bino pouvoir bana bino na poto, pouvoir siko esprit ya haine. Bozo comme radio 1000 collines, bongo ça lo baleka na Rwanda a na Congo, pas question de ça. Nous condamnons les tels actes et pour na bana pouvoir. Boko continuer za kana suka te. Hein? Boko continuer za kana suka. Ça est mérité. Comment on a su quand même toi ont mérité place on a pris bango azate c'est ça. Maman Yvonne, tikangana loba maman Yvonne. Tikangana loba parce que ngai notre cette constitution té. Mon constitution dali il conduit à Mibeko. Yango lobby chef de l'état a kosala kaka 2 fois mandat sans renouvelable. 2 fois mandat et s'il pourquoi chercher aussi des autres trucs, il y a trucage. Et là, on a 18 ans. On a 5 ans sur la personne. Toi, tu crois ça? 18 ans de pouvoir. On a dit que sali est là côté. Bobo sali pour moi peuple. Bobo sali passe à peuple. Bobo sali hôpital à peuple. Bobo sali colis à peuple. Bobo sali en côté. Banzela yo se tobu qui est baby biloko tout. J'ai dit je suis proposant. J'ai dit les choses qui sont réelles. Marche tobu na marche ba na bibende na kati. Bibende na makolo na bakota musa. Et là bali cop mboka na cop. So ba pesi ba sacrifice misala oyo ba kosala ngote bali ba chinois. Mo ba chinois bilungu en puku. Ba copie ya mikero ezanga tina osomona so ba certificat ba sala ngo ou bien aux étrabes ba sala ngo et non se kufika tinango 18 ans boko quitter boko sala ngo da 5 ans so pesi bino et puis so ki peuple telemi po le ba passe au monde peuple congolais ba droit na bangote peuple ndemo ta pesa bango pouvoir so ki peuple reste pouvoir au monde ki na kati ya na kati na mboko na Brésil te président fonction élu tant peuple bi pas question de s'abarrer pouvoir président na bomai bato. Est-ce que le président Abomaki Batote, pourquoi toujours en Afrique? Mindele. Mindele. Mindele bakoka te ezali bazali na matalité moko ya bien. Ba yebi pouvoir za suka nango. Tala ngala kolinga boya. Neti ya osai pouvoir na yo. Atika, président Kabila. So ki atiki conseil na so c'est Atika. Ba moi ndako ya tongi na biloko ya tongi wana. Parce que le seul président, témoin, le seul président qui a construit la République du Congo, c'est Kabila. Le seul président, c'est le seul. Et c'est Kabila. Bon, mission d'un ça qui est, Kaka a tonga kabanda, comme yabo sama bumu abato. A tongi presque République, sauf Équateur. Et le seul président, a boumi bato nanzala loko le chopi ko le Kabila. On se comprend, Mobutu a tonga qui était 32 ans de pouvoir. Il n'a rien fait. À ce qui m'bonga sakana au Kassavou commandé par Mindel. Pauvre Jean Kabila le père a eu 3 ans accueil. Mais Motu a sali quand même moi misala automoni to banga nzambe. To banga nzambe sali Kabila. Mais tant que sali yango mandat décide akende ko pema. Conseil na pesi yango. Ce qui a permis après 5 ans. Ce qui a ko tchaka ndati ne peuple ko ndime egozwa. Mais ko bomaka bato boy. Oui, on va battre, on va battre, c'est la boy. Est-ce que peuple qu'on dit magati nango? Non, conseil na pesi yangoana, il est jeune. Ato samibe qu'on a bon. Mais le problème à Congo, c'est le président Kabila. Ce qu'il est là, il dit que bon, c'est fini, na ko tiate. Ce qui a annoncé yango, na ko transition ko ça manango. Transition ko ça manango, on mona biloko tout et si. On la raïti c'est que après ce carton jaune. Rouge na décembre. Et là, on bima Nzambe kaka ndia kosala kati na yango. Alors tant que vous mona biloko ndengwa, vous préparez la guerre contre qui? On ne prépare jamais la guerre avec la population. Et donc moi si ozali na ye, azobote bana, yozo prépare pour moi si wana. Soko bomi moi si wana, na robote subana. Na robokolo. C'est ça nous donnons la conseil boy. To boy bo posa farouche. Ba kei na pas baluka ba intérêt na bango premier ministre basa la songolo netoka caméra sikoyo bobiti na caméra za kuna il cherche le poste de premier ministre matata po ya kotika akotika ite matata po ya kotika pe ite mais poste la premier ministre zo lukakati nango mais ils ont échoué parce que ezala oye basali na constitution na ibisa ke muso mama muso émission ngana na mama Yvonne ndamba zo ibisa nga élection en 2018 na yo mama Yvonne abi élection yo en 2018 to suki wapi toujours que en 2018 na la bito na transition to suki wapi transition ba mort ko sala to suki wapi ba mort ngo et ça continue. Mais yango na to mona ke lo samba ozo samba zo commenter parce que oyebisa ki biso ko yo ko bondela nzamba me makambo na ndenge nzamba lingali wa
Et puis mbula ekokate. Maman, nakopesa yo nzambe azali démocrate. Tango Kaye akamataki mokuwa ya nyama pona koboma ndekone Abel. Nzambe ibisaki ye. Mabilo nzambe ibisaki nzambe ibisaki ye. Olaninga maman, ayebisaki abi Kaye na moni mabeli boso na yo. Mais quand nous prêchons, quand tozon loba na bakonzi, to moni liwe ezali mabe. To moni mboko ke na transition. To moni trouble, pouvoir elingi sous pouvoir yote. To solo bakati na bango. To kosambela. Soki bango bango mitem, tanga bango bango mitem ati. Parce que bazo diriger mboka na nzambe te. Ce sont les esprits de Python, ce sont des esprits Caïens. Oui, mais maman Yvonne, mon condamné contre malam. Ba chef coutumier, ba nzete ba pesa kabango. Ba pesa bango indokiti. Ba posanya ma pesa kabango, ba pesa bango indokiti. Ba comme ba pesa bango, ba pesa bango indokiti. Alors ndoki mo sana ni. Ko ya misuna bato no, ango bango mai bato bazo kufe pa na bango, kuna bazo régner. Yo kala ko nzamba lobi na 4 l'Apocalypse verset 14 à 16. Nzamba ebisi biso eloko moko awa boye. Alobi boye. Bazo gouverner car Apocalypse 16 verset 14, car ce sont les esprits des démons qui font les prodiges, qui vont vers les rois de la terre pour tuer les gens et pour chercher la guerre contre Dieu. La Bible est claire. Yango elobi abi esprit ya mabe ya ba ndoki ya ba démon nde koti kat na bango parce que tango yoza coopération na ba sorcier. Oza coopération ba chef coutumier. Na kati bazana wa ba loge. Batoni na ba loge, batoni na ba kankar, batoni. Qu'est-ce que tu crois pour monter kufa parce que makila vient Satan mais la makila bato. Boy ba kufi ande Satan du makila zo mais la kati na bango est-ce ba diriger mboka malamu? Ba diriger mboka malamu te na opposant na bango tout ba franc-maçon. Na ba opposant, na pouvoir, bango tout, ce sont les oiseaux. Peuple akoyokela kaka nzambe. Akoyokela ni bango ni quoi à travers ba pasteur, ba sai na nzambe ko la biso to ba vérité. Et là on a koloba ni pouvoir siko na boko ya peuple. Et longo na nzambe. Solution ya mboko ko ni opposition, ni na pouvoir. Solution ya mboko na bana Congo bango moko et longo na nzambe. Sangana ba ke na dialogue nde ba ki wana. Mais dialogue on est dialogue, na bisa ki on dialogue aussi mbate. Dialogue à Côte d'Ivoire, catholique abimi. Caméra tikali mo société civile ebimi. Mi be koni ni ba ko zwa dialogue. Biso tout ça pour dialogue. Tout solo là. Et puis na ibisa ki maman Yvonne, na ibisa dialogue avec na glissement. 3 ans ba pesi. Peuple abi 3 ans ba 3 ans ba pesi. Maman Yvonne. Dialogue avec na glissement parce que ça vrai dialogue et ce qui vous. 3 ans, j'ai 3 ans ba ya peuple catholique à na quantité. Société civile à la quantité. Ba gros opposant bazate, on opposant ya ba chama chama, ya ba coopérant. O bazaka on pose premier ministre na ba ni. Bango ba le pouvoir de. Donc mboka mwe zali ba koko na bango, ya ba tata na bango. Kaka o ba ye bango na bango opposant bango ka ba na politique. Non, quelle politique ni politique to lobi boye. Transition nous ne refusons pas de la transition. Ni Kabila, ni Tshisekedi. Na transition ni Kimbuta, ni Kamere, na transition ni Olenga Nkoyi, ni quoi bango tout ba vanda baluka netre moko na ba politicien ba kapisi ba belé ba kamata transition na suka mais bango ata moko katela bango de solution ngwana ni bato Kabila ni bato opposition parce qu'ils sont tous tués bango nyoso ba bomi tant que vous bato ba kufi même opposition ils ont tué ils ont leurs mains ils sont des sang et ça que bango pouvoir monter bomité bango ba bomi alors bango bana makila ba diriger mboka ndengeni ezala ba Kabila na batu na ye ezala Tshisekedi na batu na ye ba ko sa transition yote ba ko zwa net ba tienetre na kati wana na batu na bango ba ce gouvernement ya union nationale et préparation d'élection tokei pour élection ezate pour élection ezate maman Yvonne élection c'est parce que élection ezate mais mbutu ezana décembre to so bonde na nzambe toke na kimia pouvoir à se dénoncer alors la vérité que na kotiate c'est fini moi le kamuke ngwana parce que makamoto c'est Kabila so Kabila lobika lelo bo bana kisasa répéter mo kandidat botika na kotombuka to komi na suka élection za so to na transition ngana kotia candidature na ngate boluka moto mosusu ndenge Mobutu zalaki il faut avoir le courage comme Mobutu tant que démocratie comme taki Mobutu alelaki pour nani après le pouvoir tant qu'on fait démocratie, on peut t'appeler. Mais pourquoi vous avez courage en été? Parce que le pays appartient à tout le monde. Nzambe pe akoti ka bangote, ma kilo ezokufa. Chaque jour, ma kilo ezoka ngeli bosso Nzambe et puis jamais qui me kozaka Nzambe te, so Nzambe atelo bokote. C'est pour toi Nathan nini?
makambo solo bien eza moi résumé ya 19-20 otomonaki ndenge yo moko lobi ozalaki wana sur place omoni ndenge bato bazokufa malheureusement yo okufi te loko oza na bomoi nde tozwi histoire mais tant oyo sikoyo toza na prophète eza temps nini bon nakoyebisa eloko moko c'est Dieu qui donne le pouvoir et c'est même Dieu qui retire le pouvoir que dit Bible Somme Ésaïe 47 45 verset 7 Ésaïe 47 verset 7 et le Bible. Na kotangela yo na tana za nango na ba peuple congolais ba fungaka miso. Ba dribbler biso te. Alors Bible 7 47 45 verset 7. Je forme la lumière. Nzamba saka polele et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Nzamba pesi prospérité bozui et je donne la diversité. Nzamba pesi kili oyo. Parce que ba kende. Hein? Moi l'Éternel j'ai fait toutes ces choses. Ngai nzambe asaka biloko wana nyonso yango wana ozoma tant toza nango ezali nzambe a désavoué pouvoir nzambe a désavoué qui Saoul quand il était roi hein a boy pouvoir parce que pouvoir sanguinaire pouvoir ya sang pouvoir bazo boma ezali pe pouvoir bango Mobutu pendeke mokoti Mobutu asuka ki boni makila bato akeko kufa na kata Maroc na 12 personnes un grand roi c'est que l'homme aura semé il moissonnera j'ai dit en tant que prophète naze ba menace de mort rebelle ba botlanga mbongo na ba soda kabila $1500 na ba kabila futa yango pa ba soda na ye ba nanga ba tali classe tele à cause na bango pour la vérité ata nga moto na nzambe azo ya mbongo na ngai $1500 nga na moni kaka ba ko kunda kaka ba policier ba soda na bango na métropole ça yo zimbo 1500 na poche maman na kisa zalaka nani banque ezate mama banque ça ni banque fonctionnaka ba melanga ko bino ne ba melaka nakokufa boye te mama tika kokosanga mama Yvonne natia mbongo na banke wapi mutu na mbongo natia na banke kokosanga te mama Yvonne tika nga naloba kokosanga ite natia mbongo na banke wapi nazwi mbongo na nakufa nango esika ezali baye babotoli na innocent bamenase ngai yango nalobi kabila futa mbongo na ngai $1500 parce que eza basoda na ye bazoyoka kati nango te alors ntango olobi na yango oyo ya ntango ya nzambe peuple congolais afungola miso tokoyoka ni pouvoir tokoyoka ni opposition bango tous ce sont les oiseaux de même plumage donc ni pouvoir ni opposition nzambe liboso na peuple fungoli miso peuple ezaka lo pesa ngai polo na soso tolé parce que ni soso ngai soso parce que le 1er décembre le 1er janvier na le 31 décembre tolé ba pono matembe so ko pesa moto soso amona le eloko moko ya grave na polo moko le noté bato ba fungoli miso tolingi pouvoir ko ba peuple pouvoir ko ba sai na nzambe pouvoir ko batela bato mais to boy pouvoir non so sanguinaire même bopozo ba luka pouvoir soki bazui ba meki kaka boto ko telemela bango kaka ndenge moko parce que tuzomona bango so ba coopéra ezala pouvoir ezala bango ba coopéra ko pesa exemple et seront dima motokola bopozo bazali na pouvoir motokola Kambinga wazali directeur cabinet ya président Bemba au compte motoka Thomas Louaka au compte motoka Olivier Kamitatu ils ont trahi ba koti kuna obenga opposant siko ko bisanga Moïse Katumbi opposant opposant son ngwana na mokiati est-ce que Moïse Katumbi opposant c'est Kabila c'est lui avec mbongo pas Kabila Kabila ndi asalié abaluko pas comme président de la République soko longo Saint Paul Bilamba on Saint Pierre osaini ngando akimi mbula kiti na mai asaini c'est la même chose mbula za mai et ba les mai okota ngo opposant endundu mundele wana pe azabe congolais okota ngo opposant congolais na mibeko ya mboka lobini pour la président de la République la mère et père bango ba 50% pourquoi ba la mboka na biso obenga opposant Tshisekedi embrouillé kaka bato na Mobutu 32 ans de pouvoir a dit Mobutu 6 ans de transition accueilli de là bien petit Kabila carte rouge mais biso peut être carte rouge so nzamba azwe le ko bonne mais carte rouge pourquoi qu'il na kota na dialogue était aboya makambo wana aboya yango na bato na ye ba yeba ki ka dialogue to ko pousse sur bango Kabila ko sala ni a dit 3 ans o bien nga opposant ce sont les embrouillés o bien nga lenga ko opposant o lenga ko ba si tous les gouvernements kotaka a consommer bis ya 1700 1664 nous se couvre avec le ministre des Transports on bien opposant pourquoi embrouiller les gens on bien opposant on bien opposant yo bien amenda mon pouvoir so le Kabila gamenda na président ya sima akota kana kati on bien montant non ils nous embrouillent alors Congo nous allons mettre fin à mettre fin au Konja Saoul à mettre fin na biloko wana peuple fungoli miso au moins voter ta yo mami vona président du parlement qui a voté Batouana
Oyoki impossible eza bango bato tout autant kombo wana non faut l'opposant oui Tony faut l'opposant so comme la pouvoir c'est mais qu'est-ce qu'il cherche faut la saini ba ko le boni batongi bo plutôt ba ko ba laisser batongi na mbongo te ba ko pouvoir ba saka na parlement ba député tika ko saka bato mama Yvonne oh tika ko saka bato saka na parlement zo mbongo ba kabla mbongo ezo konga kwa business oya ye atoki peut être coopérer ba zo li na kati na est-ce que ba dit la période vous avez foutu acheter mbongo. Est-ce que la période où tu sais que tu pas bon? Oui, bien oh, mais pas que j'ai besoin de faire une la poto. Pouvoir que les personnes bon, bah c'est bon. Moi, est-ce que tu m'appelles des millions? Bon, tu sais que Dieu lobby na très bien tu sais que comment yo Moïse aux appuyer Moïse tu sais que des étiquettes. Candidat tu sais que dit ezali Moïse 83 ans à gouverner pays. Mais il est quitté comme Mandela. Motonné ezali Moïse Katumbi. Mais Moïse Katumbi est juif. Avec congolais papa n'est pas juif. Maman nazali motu ya mboka kangamba ngoni Zambie ni congolais ni quoi tu quoi faire mbongo na bango ebele ba tu ba pesi opposition na bandi bazo mbongo na bango est-ce que m'entendez wana non kongo ko zala ko la quand même na initiative parce que tout le monde a gouverneur à Chaba awa mbongo na ye mbongo ya pays boni mama Yvonne abongisa mbongo na ye pa ye ko bongisa mbongo na ye baso bongisa pete mbongo ebongo na mikonyoso mbongo na ye mbongo na yete mbongo ya république misi mbongo na côté na au contraire baba mi tukezo que les Zambie na contrôle na mais président Kabila mon abo président Kabila na batute yo moko cédé bilo misi moto milliardaire siko ko kali susu yango peuple congolais e boy biloko wana mama Yvonne na Nzambe longo et puis le banga zo bisa boy solution à Congo ni pouvoir ni opposition ezana boko Nzambe na peuple tellement et fungula miso na bango pouvoir na bango bazo pouvoir na bango soki biso to kufa lelo lobité je crois na retourne par exemple moto ko Basile ba voter Basile à na parlement 101 francs moto ça aller na un roi moto te ndeko Basile akomi kuna boyo kakali susu biloko mbaso ko le préparer mbang Zakaria yawa musala ni to mona ta Basile so défendre bato Zakaria fimbo nie fimbo bomi petit parti politique o bisanga bato wana non ce sont les gens qui cherchent leur intérêt so ka côté à tongi ba immeuble à salibo et les populations ont souffrir. Alors peuple est boy makambo wana Nzambe pe ya boy le Congo appartient à tous les Congolais. Il faut montrer bénéficier et loko ezala kata Congolais. Bato ba ko sabiso tiango lo samu na biso Nzambe ko pesa ngo confusion. Moto nyonso ko na makanisi mabe. Oh you a Congo détruit Congo. Abo ba Congolais Nzambe ko prendre en charge. Yo moko na temps oyo to lebi ki Mosel na Nzambe prophète John Gifa sinzili ya Congo na temps oyo zo sala nini. Na temps oyo na zona mabon deli parce que na ibisaka yo tant ba pasteur bazwaki mbongo 2,500,000 bakena ngo na basambela pona Congo na esaka mission abeko simba te Nzambe soki nga nazali yo za Nzambe opona nga prophète John Gefaro mbule panza bango mbule panza naki na mwaki monseigneur okima na chapeau monseigneur Marini mbangu na mwaki ba pasteur mwana bendana esimba kite Nzambe ya confusion Nzambe tozana yango tozo bondela Nzambe parce que makile tanga lisu ndenge tanga kite mais toujours bon Nzambe asimba président Kabila aloba ke akozala candidate toujours simba so ba opposant corrompu o bazolinga balekoto biso ba opposant na Congo to opposant ngwanda na mokia na koloba ngomba zomite vrai opposant ngwanda na mokia bazokama ndongo zoliaka mbongo zoboya na liambo na mokia ngana mona ta mokia na mona ta ngwanda yo banda kwa insister muto bayebi na mboko asala mamba minene mambo ngonda sana mboko yo zakite o bango basali le kingwanda te o bango basali ya minene mama boni yo ko sangai bo mama Yvonne tikanga na loba mama Yvonne ngwana pesinga mbongo ngwana pesinga mbongo yo kana biselo ko moko ngwana pona Moïse a libéré Israël Égypte il va zanda ka Pharaon ay ba faiblesse Pharaon ay ba nenga Pharaon tetanga ba faiblesse Pharaon Nzambe atima boko ndia libérer Israël ndenge moko pona Congo za libérer faut mutu asala ko bangwanda ngwanda ils ont tout aussi basai makambo sa kati nango mais oyo bango ba bomé leki ya bangwanda oyo bango ba zwimbongo leki ya mobutu oyo bango ba sale leki ota 10 fois koleka yo mobutu c'est ça que je te dis tango mobutu gouverner seul avec bangwanda lelo chaque gouverneur yo ni ma gouverneur okena mokila kila akangi bare mo merci bato gouverneur comme ça panza mboko lokwa mboko na mboko pays. Et pourtant, dans le Congo, c'est même
ville nyonso mabulu poubelle partout. Bato bazo kufana ba typhoïde ba liaka biloko nzela te mais typhoïde mais ils ont les choses ambiance. Alors mutazo ramasser ko ramasser katango c'est que nous refusons. Ponanga au moins ba belge ba zonga na carte esclavage toli ya ba futa so école que bango ba diriger ba nyokola ka biso. Zonga la colonisation. Au moins zonga la colonisation mama na kolia na komela na ba classe ke na zonga la liberté na souffrance. Hein au moins zonga belge ba zonga ba coloniser biso. Hein to kabola mboka te. Linga ba toka mboka to kende wapi? Mboka kongo mboka la biso. Mais les munene mutu mo to kabola yango te mais façon na bango moi to zonga na esclavage. Hein ba belge ba kozoka mboka na bango. Po ba kolesa biso ba futa so ba classe na ke to za na bango ils sont riches eux-mêmes. Yo mona pauvre interne ko mena masanga. Kende ko tala bango. Abanga ka koke comme on de 4 dollars. OK. Aba te ba kende ko wapi? Mais mingi ba kende ko wapi? Bana ya biso bango basakana kana ba biloko basala bango oya biso bana basakana ni matiti babeni matiti babeti babana kana bana matiti. Hein? Ça c'est l'injustice. Hein? Le pays appartient à tout le monde. Hein? Na poto ezali waso 12 heures biloko kolia te oko na restaurant etolei awa pourquoi ba kosala ngote. Et mindele bana biriche c'était pas riche pas na biso ezami tema mabe. Yango tika mindele ba botola ka bango bambongo ete ya bango. Ete ya bango. Prophète John Gefa bato baota bazolinga prophète alobana na kati ya bonzambe ete ya bango yango bazobotolaka bango bambongo moto asalaka apesaka salaire na ye quand même. Mais maman Yvonne yo ozoloba moto asalaka apesaka salaire na bango bible ebi mpona basoda na bango ya misala nini ebisi biso na matia wa boye elobi soda a contacté na salaire na ye mpe na bozwi na ye yo ozofuta moto 45 000 et toi ozo ramasser 2 millions 3 millions par mois et peuple wana ye bato bomisi bato mabala ebele basi na biso batosaka biso lisusu te bana batosaka se osombelaka mwana eloko te mais osombelaka ye te okodikte mwana nini ce sont les criminels ce sont les criminels et bato bazosala otambola soulier moko soko omoni bana poto mawa tro etengama mpenza babenga biso bamongo ikeka oyo bakoloba otengama. Mais fonctionnaire ya munene oyo moyi na kati ya bureau mobokoti papier duplicateur ezalaka te paye ya zengle obe paye ya ndenge toloba te sola bi bobominga botonga mbongo toloba te mama Yvonne. Mwana mwasi kosambela ezali kosambela trahison ekoti te na kati ya bapasteur ndembe koyoka bango te trahison ekoti ba prophète ekoti ba pasteur nzambe akoyoka kati nango nini mawa na nzambe ekita na kati ya Congo asilisa likambo oyo toyebi eloko ezokoya na losambo na yo noya ngai na bana poto na Congo mobimba nalobaki boye chaque jeudi diaspora nyonso congolais nyonso oyo azali awa nemina strase basalaki yango mabondeli po ete nzambe adongola bango yokana personne nini mosusu 33 soki bango bazokasa bo oyo keloko nini ezoloba verset 7 parce que bino olingi bata vérité te bokolinga boboma ngai bokolinga bosala bosala bandi kobota ngai bambongo nakobeta ngai bafilme lokola yesu babetaki filme na kulusi nasali bino nini nasali bino nini nalobi vérité nazoba ni pouvoir ni opposition nazobeta opposition nazobeta mpe pouvoir po bino tuba bakopela bazobanga yo po olingo kota na clique omo ozoforce naza na clique yango nakota nakende wapi soki nalingai mbongo me nazwi bambongo ndenge baninga to natanga koma pasteur azwa mbongo babimisi mbongo na boya natama mutuka na mutuka tata mama makolo so nazwa mbongo million yana kozwa natangela bambongo to kabola mbongo boye million na bangi mbongo ne bayi na ba conseiller nyonso bakonduit ba présidence banini tout soki nayi kozwa mbongo nakozwa mbongo wana te soki nazwi mbongo ngai akosenrichir epai na ngai e population nakoteya dimanche na 6 nakoti na bureau chaque mondi papa naliaki te 2 jours napesi bango mbongo no yanga nazongi maboko pamba nakende ndako nalela so mafuta tuna bana na ngai église bakoyebisa yo parce que souffrance ezozwa biso nyonso mais bango tuna kati na bango balinga mpe français mibala ya français pesa bato mbongo te bonjour tu es où venez à l'inter biloko ya mbwa ekoswa yo continue binterne na bino kobenaka bana bato violence à la sexualité bango nde baluka mwa bana mwa bela mike bango bakangaka bango kaka so baoluka likambo bacholisi bakangaka bango balingi basi ya metiola te balingi basi ya minene te mama bokoto babi ifoka na ye baye mbongo na mbongo mawa bokosa banani bokosa banani nga nakufa kala oyoki moto akosa motu te nazoloba vérité mawa mama yokaloko nazoyebisa yo sikoyo nazopesa toli Somme 33 verset 10. L'Éternel renverse les destins de toute nation et les desseins du pouvoir. Il n'y a aussi les positions du pouvoir.
errer la nation de l'éternel le roi Congo ezali nzambe na biso soki tembe ata moto moko abikaka te balobi na 16 ce n'est pas une grande armée qui sauve les rois wakasi na bete bato masasi bato bakufi non so population abeki c'est le fait mais bana pouvoir te armée l'équipe population ezate oyoki alobi awa ce n'est pas une grande force qui délivre les héros et les rois. C'est Dieu qui les délivre et c'est Dieu qui sauve les rois. Alors, ceux qui viennent au Boaki, Congo, viennent au Congo, au Boaki Nzambi. Boyebi Nzambi te. Yo zolongwa ok pa ya pape. Papa na mosengo mutu moko Saint-Pierre na Saint-Paul. Et là on y reçoit na pape, papa bomba mosengo. Yo négocie na mosengo ke papa kuna sa papa sani. Mais yo ok pa ya papa, homosexuel uti wapi? Mais on na Vatican. Basango bazotambola mibali na mibali basi na basi euti wapi mais siko eloko ni papa akoko lakisa bato ayebisa bato eloko ni otiki mosengo pa lobi ya papa ngape bafotaka ngai bino bafotaka ngai tobimi na kati na dialogue na bino papa donc si bango ezolakisa to même pays na kiyankete pour la mboka mokili mona gouverneur ba yankeka na mboka Congo. Tous les gouverneurs province ba yanki na ba yanki na mona kaka na Congo na mboka musu na mona kati na ngote est toke na mboka ndingo wana conclusion ya koloba bwe mama nzambe atiki biso congolais nde toko banga pe moto te pour pouvoir na boko na biso pouvoir les ali peuple yoko na kiso bokonzi bokonzi papa c'est bakonzi un peu maman ezali opposition bana ezali population soki bana bofuta ba classe te baliaka te olatisa bango te bana bato sabino le quoi siko toko manquer na opposition toko manquer na pouvoir parce que toyi bango ba coopération na bango na copie na bango bako tia pe moto bugumese te bango na bango bakabwa pouvoir na bango pourquoi mbula kaka bango to boy ni bato ya Kabila tozoke na transition na pesa kabino ba 4 lois ndenge zo le kaw na loba na bino mami vone parce que tout na ngai te na baka na au moins tozali ba mort tozokote ko kufa na lelo na pesa kabino tozoke na transition yango tozokota tozoke na bango élection ko zalate yango na pesa ka élection na 2018 prophète solo ba ba solo bi likambo esalem motako meko toucher tangai nzambe ko bomana ba soso na tabana so ba aussi parce que na une porte-parole du Seigneur j'ai dit ce que le Seigneur me dit. J'ai dit la parole du Seigneur, les oracles du Seigneur, les sangs ont coulé. Toti kanzambe asala musala nae yo lobi yo bokonzi moto mo kala la kala ina ndako na mwasi na bana nae basoda batemela mindoki boyete tango zo la ola kana nani ndame ko bende zo na pe mo ke tikale bembe oyoki ola kana nani tango kende na toilette ko nena kuna nena kana nani yo mokoti na toilette na nzambe otazo nena onena kana nani na nzambe il est capable de beto avec ça kana no kende abeto kaka vese wana okeyi okobika te pema la vie obi Ecclésiaste chapitre 8 verset 8 moto moko azali na bokonzi kola pema na ete pa moto otambola ngo c'est Dieu nzambe abiso pa akoko sese na errance et mabonde ina bato nzambe otika kati na bango toyebi bango tolembi na makambo na bango tolembi na bapasi na biso tolembi na trane na zotoka congolais ko yangai bo congolais maman na papa congolais 100%. Ngombe na ngombe 100%. Ok, nazo toka boy pa. Na kondimela bango non. Toka na makama processus ya malamu toke ne kati na bo. Na tuni bopoza. Ngana moli bakundi basoda na necropole. Mais boy bakufi wana o peuple bakunda bango. Be ba on peut bakene necropole. Yo moi c'est bakunda bango. Gouverneur pénal obaki basala messe, mais c'était vendredi passé. Bato bakufi plus de 100 morts. Bakundi to 17 ba s'enregistrer qui bazwa imbongo na bango samedi mama Yvonne tika kolobela loba mama Yvonne tika ngana mama Yvonne siko 17 to 15 bakundi bango na necropole 85 mosu bakewa parce qu'il avait les morts il aurait des morts j'ai dit des morts et des morts bakewa na opposition opposant mo na moita bisita cercle pamba de mais côté de bato boza premier côté de bateau la premier elle fait avec 40 60 et quelques mais c'est 100 et quelques morts il dit babal par dit monsieur dit bateau na bandako ba kotika na mort que te bateau dit bibimela ba tsheba na bango ba lele kat na bango si ko na moita opposant mo ka ministre cercle mo côté qui trompe qui bango tout ba coopéra to
eu la coopération là bas le pouvoir le Congo appartient à tout le monde même Cameroun sont aux athées tu sais que aux athées Kabila aux athées Kimbuti aux athées Congo ekotambola Congo ekotambola mutako saote Congo ekotambola ata bango bazate Mobutu za Congo akufa Congo tangabate Roland de Kabila ya etambola te pourquoi to ko sakata baton ndengeni ekotambola to boy biloko na mama Yvonne Maman, tu as dit que comme nation na habité to zapi na matanga déjà na Congo ancien vice-président oyo mais na yo ka mwandenge ni nazo komone ozo tuna ngai prophète alobi baliwe silite ça continue nazo ka moi hein akana sani cité vice-président ministre biloko mbo so saini hein yoka Galates 6 verset 5 c'est que l'homme aura ses mille moissonnera bon ko ça batu mami Yvonne perdre ba beta ki yote mais quand mais yo ba beta ki yote ba caméra ngwa ba tuti yo lokwa ba film ba kanza hein ponga zo mono zo ki nanga boko ki nanga boite mais condoléance wa nzambe asambisa bango asambisa mongana nzambe asambisa bango la moto pesa mbote te oya ngande kwa kufi na kunde pona masata ndena ko kunda pe siko na pesa mbote ani opposant sanguinaire pouvoir sanguinaire et puis na pesa mbote ani na pesa mbote kana Jésus si en tout cas, merci na prophète John Gefa au PCF Sotanae. Tous attend au tosi pour la coin du courrier. Merci na Célé Dibois parce que les marathés ko sungabiso. Merci na grande Zokobabi yo ato pesiti. Te pesio merci mkololingo pesa pesa kaka. Merci na base alition zaki si ma caméra. Mais to zaki na mosali na nzambe na bitu so libondeli ya makilo zo kende kuganga wana. Na bonde pona ngwa bonde ya batote. To et puis yoka na biso mama Yvonne bato soki bakufi yoka ngolu nini mama Yvonne tikanga pena démocratie na lobaka naza mutu te yoka na ibisa yo losamba ba wezate kama dit Bible Apocalypse jusqu'à Genèse rakate soki muta kufi ndeka Apocalypse 6 9 ezoloba 6 mémoire bungi nini bungi makambo tu tango za na vine ba sambelaka mais soki ezali bateyaka moto akufi te bateyaka bato batikali o bakatolika basalaka bakopi bakofuta mbongo ya losamba bawa ezate Bible yango oyo lakisanga losamba bawa ezate po bato na bakufi na volonté ya nzambe te milimo ezotelenga milimo wana pe kotika bango te olai na sambe to kama suba mwana ngai oyo bomaki ngai okende kosuka mwana ye wana yo benga kati nango te film Nigeria bomona sont des réalités. Ce sont les réalités. Ce qui m'a dit que na nzambe bokomona eta na vision mokolo moko te. Mais ce qui me connaît okite akotambula ko makati nango. Lo samba ba wezate. Na ko lo samba ngeza bo. Ba opposition otiko boma bato. Pouvoir otiko boma bato. Parce que là bozo tinda bato na banini bozo boma bato. Mais milimo wana nzambe akotuna bino epai na yango. Tala suka likamona ko loba yango. Oh mais ça ba wa ezalaka te. Ba te akamota kufite. Ce qui montent à vinde batambe la rapport na ye ou bien cette dernière épatance pour nzambe okelema wa ce qui accueille molimo na paix elles enlèvement ce qui a koufi ozaki moyibi okoseko ya moyibi ozaki ndumba ozaki molaso ya leta bakata njolo okobima pe na molaso ya bakata njolo ka leta hein ovali mota ivronde na kala molangi na lotoko ozosimba kaka bona na enlèvement po to bakotelema hein à part yango tango za vie se repentir te et l'autre côté ba konzi bat longa motema sanguinaire ba longa ko simba ba sang bato ba tika ko bato Congo eza nzambe ya bangote nasuki wa. Merci beaucoup prophète John Gefa na pesi merci ebele na papa Flori photo mobala Marie-Jeanne Mombong na Londres conclusion za lango bongo ndenge prophète John Gefa lobi lo samba ba we eza raté biso za na matanga na Congo bande ko bele batiki biso penza matanga eza tala basanga bibembe tala ebele vraiment chaque avenue chaque quartier on a le ba Masasi te na Masasi yo lo ba Masasi te pourquoi hein matango tozanga na Masasi te bibembe zo kufa na vice président badi tozo continuer baliwa yango. En tout cas, tu peux me connaître na ma famille nyonso babungisi ya bango être cher. En tout cas, tu as vraiment de cœur na bino na tangi ba komba ba te belete donc ba o nyonso babungisi vraiment beaucoup de courage. Eza na makambo ya kanzambi o apesa ki yepende azui ndenge prophète alobi wana eza mamba nzambi le domaine nzambi to tikela nzambi. Tozonge la prophète John Gefa mbala sima pona otuna emituno bino bozo tindela nga wana. Donc nangonga nyonso ndenga alobi wana.
Vraiment ngonga nyonso tango nyonso ka ndenge ya lobi wana. Merci na Flori photo mobile Marisa Mambo. Merci na grande zoko nyonso sala pour na biso en tout cas c'est les dibois soki yote mais les héros image ya Congo c'est kanga maki donc tokutani mbala sima bazalicien ou mela ozana maman ezala ngo bongo. Mago kamani. Tokutani mbala sima au revoir. Miandabu nzokwa kisasa. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga rumba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Coin et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne Yvonne Niandabu. Il y aura un combo. Donc, comme nous sommes aux arrasons, il y a un combo, santineti, bah, finga yo. Mais oui, et ça m'a plaisir, il y a un compte dans le site, nous découvrir la merveille dans la carte. Donc, benga sur le numéro, on a biso wana, on reçoit information nyonso. Ce que tout le temps on a net, on reçoit un numéro, on a biso 00 243 89 51 11 999 numéro, il y a un numéro moko 4.